Nazana sengo moko Fatshi beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekania ba yebi ngote. Yependa ko corruption na système mboka to comme ta ville lelo. En tout cas nzamba batela ye. Asala ko kugana mai. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez koyamba basanga la mission na kati ya Tindika télévision nenge to yaka toujours peto mesala ko bête la bino masolo ezali plus actualité politique ya mboka na biso to kiti a esiko to yaka koyela bino ba source to ba actualité sur na kati ya betanonike na bino ndembo mesala koyamba la kati ya Tindika télévision. Merci pour la vidéo to voilà saka na kati ya betanonike na bino pour na kozela toujours masolo ezali ya kitoko ndenge to mesala ko panzango to pe ko solola toujours na cadre ya ko solola pe ko la sabino mai mazali ko le karamboka la biso na kati ya Tindika télévision pour continuer ko s'abonner massivement pour consommer ma vidéo pour liker et ko sala vraiment kitoko makasi lelo to zali na internaute a ko repousse là déjà to ko solola c'est ba question zali vraiment plus actualité ya mboka la biso sans oublier mes boss rapide na récent qui sombe mon vieux Luka c'était je suis na kati salon de la bossa nyote mbote mo mboka internet oui na peso mbote ta ndega to lobaka tout comme le soleil se lève avec l'écran chaque matin, les gens ont un système à bagan. Vraiment. On équipe nous a boulé pendant au salaire le lot. Et puis tu as vu ça va leader tout le monde va salaka va tamike. Tout le monde va Michael Jackson, tout le monde va Prince. Aux au moindre, mu kambologo et il peut en salater. Alors on a vu que doit déjà belé, na ta écran na bino déjà donc bo ta déjà biso. Donc le lot tout ça le marameta li biso. RDC, ba vrai congolais, aux hommes des pères et des mères. Aux hommes na habité le lot mituna no ezanini réponse ka nde eza ngai et puis ndenge déjà bozana Charlotte ndenga yo ko bosana te nde déjà oza déjà wana na habité oza déjà derrière de avant écran non déjà oza wana pe derrière ozali po yo za na deux sens Charlotte ndenga talaka na yo ba mota wana 15e arrondissement et puis Jika message no déjà et pe samaki déjà Hollandi hein ndé ngwana suivre. Moi, en beaucoup de directement l'actualité politique, tout le monde apparemment tracassé comme Makasi, Nikolo, Ndumbato, Nakati, Yamboka, la Bisso, Kinshasa, Awa, Basali, Kobo, Massé, Kobo, Mabadou, plus de 4 mois, tout le monde a une tout le monde est comme ça, Basili, Kokoufa, tu évites ce qu'il y a à faire, on est allé Karani, tu évites ton rôle au moins classe. Na pesa go merci à toi passé, au yard, on a mis tout le monde déjà bien. De la question pertinente, Imboka, vrai Congolais de père et de mère, Boyo Kangai. Problème, tout ça, on a Congo, et ça d'abord nul. Les forces délimitées paient à son âme. Ateli la biso accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre wana, et ça faut réforme des institutions. Donc faut changer, les services spéciaux faut être changé. En commençant d'abord par la police. Aussi va faire décès, aussi na ba aner tout consort. Mais depuis que tu vois qui bo konzawa, nous pendant de bouger la police. Donc tout ça c'est quoi utiliser la police déjà ba moment déjà biso. Donc tout ça utiliser la police au Kabila Tika. Tala Kabila Tika gi Kasongo. Tosi même Kasongo azawana. Kabila Atika Pierrot Monamputu. Les mêmes Pierrot azawana. So batuana ba na vision na bisoté. Pendant que biso ton a vision le peuple d'abord. L'union sacrée. So bango le roi la biso toye na sérieux. Bango ce faut ba na tracasserie. Parce que Kasongo a rotonga banda kune wana parti ya tracasserie. Dernièrement ba onti erotinda ba ketcha mike. Ba camiona ya mike maman Sephora et bungi nyonso. Donc ba car wana et ya di blé jaune, ba car wana est comme jaune. Donc il commence à taxi na bango. Donc c'est-à-dire police nenga zawana donc a commis une tracasserie moko a dit jamais vu. Tant que Kasongo zawana. D'abord Kasongo c'était kabiliste. Alors ton seng en avait peur. Daniel Asselo, ça c'est le moment Zoma Kambo en charge. Parce que où est le gouvernement, il y a peuple. Où est le peuple d'abord. Où est l'IDPS. L'IDPS a été créé pour défendre les intérêts du peuple et combattre tous les antivaleurs et instaurer un état de droit.
ouais ça gouvernement ya union sacrée to koki ko tolérer bêtise te na so bisayo avant baboma étudiant na campus kuna babomi liboso lobia wa au monika ba tournage ndenge ezalaka ko ba osala ba théâtre na bango ba artiste théâtral ba osala ba tournage na bango police mbala moka ye akati tournage abandi ko beta artiste wana oyo azagi liboso na caméra ba bisi ba bi oyo osala tournage ote wapi kashine oh alobité kashine na nga yango yao mais le roi naza en plein tournage moi na ta kashine ezati police tellement basa ba illettré batanga te ba ujana abeti garçon na likofi bo garçon bébé bo autika ngade yeba kamati ya song ici policier bimisi mundu ki abeti artiste akufi sur place dans la biso ebembela li sur place na so biso boye ba policier ba yebele ba beti e ba gaz mais ndenge to la baboye nanu ba kundi artiste wana te et puis nanu e ba kundi na étudiant wana te donc c'est à dire quoi ba policier ndenge e ba za wana batangité donc ba policier au kabila tika ba ujana donc policier d'abord un soka zio na air mort tardif yeba chombo kei sans un mbongo ekei donc si quoi tracasserie à liboso et ça policier alors tous ces nations faut appliquer accord cadre d'Addis Abeba et ça dit réforme des institutions donc réforme institutionnelle en commençant d'abord par la police d'abord il faut policier ça d'abord des 6 policier d'abord faut aiba kotanga nakokoma parce que policier ça d'abord agent de l'ordre policier ça pour sécuriser peuple mais na minute tracasserie à ville ya Kinshasa mais insupportable policier ne mutu sur de azoluka guerre civile maman Sephora ceux qui parlement débouté et ça la katongo nyoso ndeki sasa guerre civile et c'est bimi et heureusement biso ba gardien du temple comme aux États-Unis à Pesango biso to ça chaque jour na balabala na bazandu koloba yango moni peuple asamba moko na kimia donc nasolo banayo ministre Aselo donc faut abanda kolongola kasongo d'ailleurs na sepeli tanga étudiant na sou akufi ba interpeller mamo Piero monamputu porte-parole moko abimaka na yete soki kuna ba bomi 10 personnes ya lobité ba kufaki 2 personnes soki kuna ba kufi 2 personnes ya lobi ote na mo ndire 3 personnes donc ayebi en côté donc yena kasongo ba ça même moral lelo ndenge ngai na latiboy mobima Fatshi beto talaka oh yango Fatshi beto soki policier kangio na herbe tardif olati Fatshi on dirait yo mutu obomeli papa na ye na mama na ye abandi ko finga Fatshi na Misu même bizoti donc eza ba policier mususu de ba tendance nan ya Kabila alors nani penda to récupérer armée oyo et ko servir peuple nanu te donc na zebisa yo kolongola un individu c'est facile mais ko combattre tout le système ça prend du temps maman Sephora toi un problème sérieux soki IDP so eza parti mo ya muke ndesi to Tindika là mais heureusement déjà le chef de l'état avec que bagarre eza makasi a dédié Congo na maboko ya Nzambe ya romoni toza ti lelo mais comment il va Adolphe Muzitu appelle les membres de son parti de ne plus combattre Félix Antoine Tshisekedi pour le côté au moins na yebisi yo wana nzala ise bandi wana nzala te Muzitu na yebisa gi yo tala na Congo awa ezaleka deux partis Fatshi de père et de mère faut penser ça na yebisa gi bino awa toza le seul parti oyo to beta 37 ans 38 ans na opposition donc à part MPR c'est l'IDPS et puis biso bato kibisi MPR si tant biso to zwa ya nzala bango ba kokango te parce que Jean-Pierre Bemba Ruta salongwa kala asaka conseiller privé ya Fatshi beto aussi Freddy Matungulo to tinda na Abidjan asa directeur ya Bad Olandi si vous un musique Ateli garabo bon frère est déjà asa ministre ya donc il y a presse porte-parole il y a gouvernement Ateli gara yepe tellement alingi e ba drink trop ba la resata habité na bo mamoto ngana ke dage akekuna ba yambi donc nena wana yemo akesenga ba excuse politique eza o ozomona te donc à comprendre que non tant que rosala na pouvoir nzala ba ko kangote ta opposition ça pas siko et ça pas singa zo biso maman Sephora donc yango moni ake déjà ko luka ba chana se aluka place nzala yango moni ba yambi
ezakaka musitu te ambongo pe azoluka susu emikolo kwatu bamona ye tellement ya déjà azane mwana nzambe ambongo susu azoluka akutana ye heureusement président alobi ngai so bungisi nonga obunisi nzambe pongama déjà emikolo nzoto sina kamata ebonga nanga na pesa ngo nzambe yo sala na yo kamba kongo ngana sala nga serviteur na yo bosikoyo alobi ngana saka nanga emaboko pembe bango tu basoyana amba bango ti tebisa bango ha tokotika la biso moko tokoza sans concurrent to sugi up musitu yo wana akei bayambie déjà osolanda fridole ambongo amoni bena pression elekiti na suka atali parce que ambongo liboso abandaki kosala ba école ba fictif sikoyo akomi ba fictif ya ba prêtre donc asenti que non IGF kalate aso bimela yi yango aso luka audience embikolo bayamba yi pendant que alobi mabe un cardinal moko mauvais esprit mabe esprit mokareba ah oso mande siko ya ye siko donc akomi ta amoni bayambi e musitu yebesu amoluka ba audience oso mande tout le monde peut Caleb de plus en plus entendu, tous allez toujours causer là, tout peut azali porter disparu jusqu'à ce que tous allez battre suite affaire à Caleb et sous qui wak. Affaire à Caleb n'est ça déjà il y a un moment hein. Tant dans lobby hein, réforme des institutions. Problème est anine. Les Kamba Congo dans les ana bâtiment aussi va piller Congo. So batango ba lié des jambons au Congo ba yogi eleginango. So bazo ngate Congo ezonga bien. Donc faut Congo to continuer na mabe. Olandi bato. Donc batona mutu bakimisa Caleb. Donc bazami bata DGM bata aner mususu ndiangwana. OK à partir à Caleb tu as vraie information. Dernièrement bato le bari non ba moni na Lomé. Na Lomé. Ba moni kuna oh non to moni côté Abidjan. Oh. Mais to persi déjà Interpol ce qui va jouer déjà faux à Kangama. Alors et puis on remarquait chef de l'État en colère pour la nuit. A remarqué bateau balu que biso échec. Il y a un peuple congolais, biso to ça le peuple d'abord. Nazo bisayo et puis maman se fera lelo na roye biso pour le na simi baga. Pour voir au salon maman na boulé. Parce que le problème est ça sur les aboui. Ton lobango déjà bien depuis 1982. T'es non bon. L'IDPS vaincra. To sugi appelé lo. Tu as vu ça qui bango ne e bazana basangana. Basali bloc mais musitu wana akeiti yango tebisi bango ndengwana problème ezali wa to landela Caleb dossier déjà ici e bandaki na ko sote dossier déjà e bandaki et puis nana maman na colère ezanini ministre ya transport Chéribin Okendi azamutu ya ensemble tozolo bango po biso to kotika ko lo molo yezo ko ya to ko lo bakaka donc radio ko ça donc Chéribin Okendi akamati akoti ba chauffeur ya transport na paye bino 3 mois na bino bazelie vendredi a futite lelo so hôtel bien au mona ba transport pena na nzela eza mingi te donc ba tuana bolinga do basim sa biso farata na maboko de touche ozo mona donc bazolinga bien non gouvernement ya union sacrée donc eko mena union makayabo union kwanga alors biso siko ba gardien du temple to ko tolérer et loko jamais. Maman se fera na biso to tolérer et loko jamais. Alors aucun de si li sa bato na futa bango déjà lelo. Pour calater déjà to linto banda bela émission yo contre biso parce que bato tout le monde on dirait bazui union sacrée on dirait union mayebo. Donc balineti donc ba meka. Même bêtise yo présent à pandi nango coalition cash FCC bazui na ngo. Yango moni lelo transport et sanitaire mais souka lobby ba futa bango. Mais tout le monde peut séminaire au tata école à ça le gouvernement, l'ensemble du gouvernement, tout le monde international par rapport à. Mais maman se fera mais séminaire wana yo ozo kango na sango. Waza ki ngwaku. Tala ba pression tozo zo na mboko ko. Soki ezalaka IDPS c'était pour yango moni na ebisaka yo kuanga to pesi na bateke. Nsaki madesu to pesi et pas bayombe. Misili to tigeli bayanzi. Ozo mane beaucoup la bonne seka to pesi bandiro na biso ya Kasai. Mais politique te bisarabino to tigela ngo IDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social. L'IDPS en sigle. Ozo mane to comprendre nini mama yoka eloko wana. O moni ndenge to panza coalition cash FCC. Kaka ba même dongolo misu ba bandiango sikona
union sacrée. Président à comprendre que bata Moïse donc là Rwanda oyo Moïse à côté ici et bandi so erosal ba effet. Tu constater que bandi ko salir image ya union sacrée. OK, union sacrée c'est d'abord le peuple d'abord. Parce que ba slogan o tout banda e mukile banda ti e rokufa ibimara na IDPS. Donc tant on le peuple d'abord IDPS. Tant on la muka Fatshi beto mtape sango. Sikoyo président a remarqué nini? Ba ministre Misu ba komi ko diaboliser baninga na kati. Abie alebo yawa. Séminaire il y a 3 jours na hôtel Guna. Or que ba gagné na radio ba yango ya président alingi nini? Et le sous conseil des ministres et comme sous séminaire té. Hier à sa coach, à grand coach. Tant qu'il y a mon équipe à son coacher, à mon équipe 10 en marché té. Pour ne pas chabi, faut à ça le changement à l'ongoli 10. Acha 10 à sika pour ne pas chabi. L'assassinat d'un étudiant, cela témoigne l'absence de l'état de droit. Kasiko alobi ya solo yango moni hein. To lobi boye. Pourquoi tout na sisena e rolobaté. Chaque ministre oh ya union sacrée. Tout comme le soleil se lève avec l'éclat chaque matin. D'ailleurs, chaque ministre faut appeler sa biso bilan après 3 mois. Pour tout le monde, il va blague et bandit. Chaque ministre, il y a union sacrée, faut appeler sa biso bilan après 3 mois. Parce que total, il y a un rendement après 3 mois. Et puis, il y a déjà, il faut pas réformer la police. Donc, il faut pas changer la police pour banda. Si na seti likolo. Donc, il faut recyclage. Et puis, tu remarques ni, tu remarques que Ambongo et Tambula Giwana, Batumusu Bazolo Bagana, tout ça la sauté. Alors, tu avertir, pionnier sur ma oyo, continue union sacrée. Sogi et Bokanze qui n'ont connu ça, aventure, Ateli Misu. Les lobes ensemble, comme ils ont regretté pourquoi ils ont checké union sacrée. Et puis, tu as vu si Bangoboy. Lobby, à partir de ces semaines, vie sociale, il faut échanger sur vous. D'abord, le peuple social, peuple faut aller bien. Facha betiango c'était. Et puis ça malukonde asinse bango code de bonne conduite. Tondimi serment auto signé biso so. Faut servir peuple oyo alia amela tonda fo social et bongo. Voilà mboka to vraiment comme na suka c'est tout moni CG Augustin Kabouya appelle tous les combattants plutôt à porter ses armes et to éviter assis ko senga bino porter ba armes. Non. C'est-à-dire soit moni numéro 1 à beti bosser déjà à moni kalaté danger lingi goya. Donc c'est résistance. Asengi résistance. Maman nazo biso sori be mission na biso hoté hein. Soro be mission hoté. Ndé peuple baza effeuillé. Heureusement. Non, na lobby na yo boya, na lobby na yo boya. Nous sommes partis au pouvoir. Et puis déjà to beti 37 ans ya lit non armé. Na minto ndenge to comme ici on a pouvoir en place. To rozope e ba arme parce que batala niveau ya lit bo saleli. Bokoki pe érotique à lit non armé bokomi en arme pe ça. Parti au pouvoir ba bolata ba veste en cravate ba kuluna. Non, na lobby na bo so OK na ANC lelo ta basana minduki. Ils en ont Tala, la démocratie ne veut pas dire liberté. Yango tozo barabino boyeboyo kangai. Oyebi ne cherchez pas à incliner les chefs de l'État à faire et à congolité. Na ba loi mususo baso kotsaona parce que nous sommes dans la démocratie. D'abord, c'est une expression démocratique. Là où il y a la démocratie, il y a le débat. Faut débattre, bah oui, et ça non, et ça oui. Alors, chef de l'État, Aza les garants de la nation. Aza Nicolas Machati suprême. Donc, nous avons impliqué en Akutana. D'abord, tu as dit bango. Yango, tu as dit boye, tu as une résistance. D'ailleurs, Parlement debout, à l'époque, il y a Mobutu. Et ça là uniquement, il y a donc il y a Koloba, il y a résistance. Mais si vous venez comme il y a dénoncé. Ce qui Koloba loba, il y a biso te ndenge ni to dénoncer, bateau ba ocha, ba poisson kuna. Alors, biso so toron sa kuna te. Alors biso faut totika déjà awa dans les médias. On s'est dit que bateau fundi, bateau gangi. Donc biso to ba frère gardien et du temple. Problème c'est ezanine. A beti c'était ba onyoso ba signé. Oyo a sali ka erreur. Peuple a tché elibanda. Didi kinwani kutu asalaki wana. Bazaki didi kinwani na chachombala. Papa na réunion siliga. Musa me balingi nini? Facha nini? Président Baya wana.
Oh mokonzi tosengi na yo pe kaka monde entier mobimba kaka Congo totikali sima. Tozomona ba opérateur économie à Congo et comme ba libanais, indien, ba pakistanais, ba étranger. Biso bana mboka ya donc ba riche ya ba congolais bazate. Président Fatshi abi yango na cessé séminaire il y a 3 jours. Faut to créer bana mboka ya ba riche. To créer ba riche congolais. C'est bon mutabo yazo pesa idée boy, faut ça des pères et des mères. Ah, de père et de mère. De père et de mère. Fatshi père. De force à de père et de mère. Fatshi abi souci na ngezali na mona pe ba riche congolais. Eh bien abi faut na mona ba riche congolais. Donc c'est un vrai congolais de père et de mère qui s'exprime. Et ça quoi Kabila te batunie na BBC. Batunie penda et pas Colette Brackman ko. Batunie penda na le soir journal Moro Belge. Babi ozolo bani diplomatie o Fatshi azo sala ndenge investisseur bazo ya boye elobeloni. Abi madame, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise par là? Mais ce que M. Félix est en train de faire, c'est une masturbation pornographique. Tala mutandenge wana. Tala mutandenge wana. Et puis avec ça na BBC, na le soir, journal ya ba Belge. So na biso ba eni ndenge wana. D'ailleurs, peuple congolais, tous on sait la loi et côté d'abord, tous on d'abord rentrer parlementaire. Kabila faut aime sabiso kinga katswana, azwa ndengeni. Pour azwa mabele, donc on est amboka mobimba. Comment expliquer azwa mboka mobimba en otage? Et puis ba kolo mabele wana, ba salaki wapi? Ba kolo mabele wana e ba salaki wapi? Olandi, yango eloko na biso yango wana, tenebon bon l'IDPS vaincra. Donc nazo bisao to zawana pour nabino talaka donc na yebi ke bose belé aussi ba kanika ninda kanitop na ta bouge ah déjà wana Olandi et puis aussi déjà talaka Emmanuel Lissasi Majei mon vieux Emmanuel Lissasi Majei mobali ya maman Yvonne Ikolonga et puis espé kawa na rintel asa de wana avandi a talanga bien posé aussi Chika de Genève. Aux hommes, Azawana, Moasimoka Pembe, à Otelanga déjà pour la grande combattante de l'IDPS. Aussi Charlotte Ndenga, la dame la plus célèbre de Paris, dans le 15e arrondissement. Aux hommes, c'était votre humble serviteur. Internet satellite de l'IDPS. Monore Toboga, Chakwa Kosa. Aux hommes, plus 243, 97, 20, 44, 237. Plus 243, 97, 20, 44, 237. Dans le système, il y a un soaka. Merci pour Tindika émission. Merci pour la vidéo. Toujours branchez scotché pour nous s'abonner massivement, pour liker, pour partager vraiment comme d'habitude. Et pour ça, là, toujours qui toque au makasi. Quant à moi, vraiment, chaque merci pour nous toujours ma caméra, ma de la réalisation. Tout le monde est vraiment en balancement. Ciao, ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai,
ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Etan Star.